Mbote pekimesa na mabota na bino na ndenge bozuli baku ebele ya kolandanga donc la kololo molobeli l'homme à multiples casquettes na Mag FM na biso ya mokolo alelo le 13 10e mois 2023. Tofungo basango na biso na koloba ke a na ville province ya Kinshasa ba miri ya mapango ebele e koma nango ba panneau publicitaire. Tona na ba détail na commentaire ko. Kinshasa etonda makambo soki otamboli na ville province ya Kinshasa oko constate que na ba mur ya ba mapangu ya batu tope na ba milieu principal okomona ba église ba musicien tope mutu oyo alingi asala activité na ye quelconque pona kokima ko dépenser ba mbongo na ba média tope na gouvernement kofuta pona kotia ba fiche na ba panneau publicitaire okomona ba kopesa batu na bango ba fiche butu babandi ko bamba ba fiche na ba mur ya ba mapangu ya batu tope na ba mur ya ba milieu public ba carrefour boko sutuka kaka na tongo yoka ebele ya ba fiche liboso ya lopango tope na ba milieu public babambaka ngo eyebanaka te mwa epe ya kokanga bango ezalaka te oyo ezali kosala salite pe ezali kobebisa bote ya mboka tope bote ya bamapangu ya batu bamokle bakoma kokoma yango na bamir oyo ekomi kopesa pasi mingi. En tout cas ndeko eza kitoko ata mokie te mutu normal akotia komo na ye na mir te mutu normal akoya ko dessiner na mir te et souvent na ba place publique eza kitoko te ozali kwa mutu liboma oyo aza deja mutu esalaka te oyo akotia komo na mir eza vraiment kitoko te to changer ba système wana ya kokoma na ba mir ya ndaku ya kokoma na ba lieu public eza kitoko te vraiment to changer mentalité ndenge makambo ezo changer. En tout cas epa nanga conseil eza ke botika idée wana botika moral wana bo changer kotia ba komo na mir eza kitoko te eza propreté. Toko interpeller kaka na ba autorité ya communication koluka penza kolandelela ba église oyo tope batu oyo basalaka ba biloko ya boye sans autorisation kokanga bango bafuta ba amende po boye ezali kitoko te na ngambo mususu kesi ya leta ezali kozanga mbongo soki bozwi bango bafuta mbongo tope oyo azali na besoin ya kotia ba fiche tope na kosala annonce ya activité na ye quelconque afuta mbongo po kesi ya leta ezwa mbongo po mbongo wana ebongisa banzela ebongisa biloko ndenge na ndenge oyo population bakose retrouver nango. Na ville province ya Kinshasa ba chauffeur ya moto ba expliquer biso position nini ndeko mwasi sengeli avanda na moto surtout pour na sécurité na ye. Tuanda ba détail. Kinshasa makambo Kinshasa ba réalité Mag FM mokolo ya lelo to s'intéresser na likambo kotia basi na katikati mibali na sima na ba moto ndenge tokoma ko remarquer na ba moto mingi na ville province ya Kinshasa pona likambo yango tokutana kina bandeko ba chauffeur ba moto oyo to misana ko benga bango ba wewa awa na Kinshasa oyo ba lobela kitini ya likambo yango na micro ya Mag FM to chaka mwasi na katikati parce que moto eza age à dépiner rere muke na koko sansale boye soki azana sima donc akomona neti to kwemba moko akoza mtu aliboso akokweya to chaka bango na position na puisque mwasi azana souplesse lokwa mobali te yango wana ba vandaka na katikati pona ko protéger bango po mobali a souple makasi na ngambo na bango pe bandeko oyo bamataka ba moto ba communiquer boye sala mabe makasi na linga yango te na mataka pona zana mbongo te et je n'ai pas ceux qui moi c'est dans la carte ils ont pour nous protéger moi biso na ba situation différent côté physique tala ko mata moto mwasi na katikati mobali na sima ezali na ngoma bete ndenge bandeko ba chauffeur ba moto ba expliquer kasi ndeko oyo mataka moto po profiter simba kabasi ya batu keba mukolo mususu ko simba oyo ba simba kate e komeli ngambu oh tolobaki te tolobi 100% information Malou a toujours
kolia bio ezalaka très important et surtout kolia mpose importance nango ezalaka nini. Toanda ba détail na commentaire oyo. Batu mingi bayebaka te différence entre mpose na likokolo pe bayebaka te importance ya kolia mpose. Yango biso Mag FM tokitaki lelo na terrain précisément na wenzi ya Gambela place mpose etekamaka mingi pe tosololaki na bango moko ba mama oyo batekaka mpose po ba expliquer biso importance ya kolia mpose soki mpose utaka wapi pe soki bato bele bayebi yango pe bayaka kosomba yango boyoka bango moko ndenge balobaki. Euta mingi na bambila na banzeta mbila oyo kweya de poli nde ebima na kati mo. Yana vitamine ebele makasi ya koleka ebele vraiment. Donc ezanga donc elo mona kati oyo ekopesa mo mikomo ezate msamu kwa donc ezaka mafuta na mafuta donc eza bien. Différence ezali pose eza na salite te. Balamba bongo makokoleza na salite puis makokoleza makasi. Pose eza na salite te pose ba sukolango okati yango kolongolelo kote po mungwa ekota. Wama kokolo eza poso makasi okata na sima nango wana obimisa salite. Otokisi oche mwa bepis matungulu mwa ai. Etokisi ekauki oche ona kikalungo oche huile okalingi yango ofo kalinga yango makasi po eza poso makasi. So kalinga yango makasi ekauki ndo oli yango bien. Ezali toteka 17 000 francs. C'est que 60 eza na 20 000. C'est que ça quoi 180 posé na 80 000. Bat bayebi posé makasi. Ba mama ba boti biso na ba koko na biso. Bibo ba kolo na ngwango. Ba ba kolo na kuisité, Thomson té, ba kolo na posé, ba kolo na mbinzo, lo ya fresh kaka. Ba mayebo, ba makelele. Ba bilo ba kolo na ngwango ba biso kauka. Pesa très temps. Mobali wa bota te soka ali aposa bota. Mwana bébé soka bota misika bakata apose. Ndenge kaka toyoki mpose ezali important na santé na biso batu po eza na ba protéines ebele e pesaka énergie oyo tobengaka bopi kiliki bwa bokundu bwa nzoto pe lisusu e tretaka bana ya ba bébé surtout na oyo esalaka bango tobengaka ba levure. Yango wana batu il faut ba comprendre que kolia pose ezali très important surtout et ezali ko favoriser kolia bio. Tolobi pe tokoloba lisusu. Totimbela. Na commune ya Limete na direction Lumumba nzela o ezali ya kobeba makasi surtout sangwa mawe ezali ki ba travaux ya réhabilitation nango ekatana population azali kolela akolela na nani. Twanda ba détail na commentaire oyo. Population ya quartier Mumbele na commune ya Limete bazali kolela pona eta ya nzela na bango oyo ebeba esala bambula ebele kasi ti lelo solution ezwamaka te. Tozali awa na direction Lumumba nzela oyo ezali route secondaire ekenda ti na Kapela kasi eta nango mawa plein bino mobotala. Makadam esi elimwa nzela nyonso ekoma mabulu awa soki oleki na mutuka to na moto bidenda na bidenda kote mususu pe bakanivo ekoma bouché bongo soki kaka mvula ebeti kiedi kibeni po awa mai etondaka na ndenge ya kosakana te okoluka na esika ya kotia lokolo ya pasi ezake population oyo bafandaka nzinga bazalaka déranger po mai ekotelaka bango tina mapango. Nous lançons un appel à nos autorités de nous venir en aide. Pourquoi? Parce que ce tronçon ici, c'est aussi un tronçon qui a vraiment de l'impact économique. Pourquoi je dis ça? Parce que vous savez, même les denrées alimentaires qui nous viennent de l'intérieur du pays, avant d'entrer vers Mombele, ça passe directement dans cette route. C'est comme ça que nous interpellons la conscience de nos autorités de nous venir en aide. À notre niveau, nous avons essayé de faire tout ce que nous pouvons. Mais vous voyez que nous sommes limités vu que nous n'avons pas de moyens. Par rapport à Nzela, il y a des difficultés. Makasi ezaki Nzela eza robeba. Oyo na entrée à Mombele eza entrée principale oyo ezouta na université si ebima na 12e rue na Grand Boulevard.
mais tozoka mwande ba négligent ngo boye tozolela même na ba konzi ba député ngo mombele ti lelo tovota bango me bamona na ate awa atambule betika litanga moko eba nzele tondi mai plein moya leka ezate er moto ko manke balukati 7e epesa biso passe epesa pe ba passager na ba piéton passe makasi po à ce moment transport ematara awa tokosenga kaka na bakonzi en tout cas basunga population ya quartier Mumbele na kobongisela bango nzela oyo po bango pe bakoka ko circuler malamu soki bobongisi ekosala eloko te. Ba receveur na Kinshasa constat ezali ki ba changer na bango modèle ya kobelela mituka. Tuanda ba détail na commentaire. Mikolo soki otamboli na banzela mingi okoyoka ke ba receveur ba changer système na bango ya kobombe mituka okoyoka kaka Zando direct, Victoire direct, Pongabi direct soki oyoki bongo yeba ke ata okokita a 30 mètres okofuta kaka ndenge moko na mutu oyo azali kokende ti na destination nzokande système wana ekomi komema bulu eke makasi entre ba receveur na ba client poso qui transport eza na 1000 francs mutu akiti avant destination apesi 500 francs okoyoka receveur na belelaki direct donc ekosenga obakisa 500 francs soki ezate koswa na ebandi moindre faut pas lokola pe ba receveur bazanga kama finga te mbala moko babandi kofinga kasi nyonso wana ezali kosala soni makasi komona makambo ya boye na mboka na biso yango soki totali bien bolingo ezate c'est-à-dire ennemi ya congolais ezakaka congolais yemoko après tozoloba ke mboka ezobonga te ekobonga ndenge nini soki yo nanga to changer mentalité na biso te pona yango tokosenga kaka na bakonzi bameka nanu kotala likambo ya ba prix ya transport kotia montant o esengeli na trajet nyonso po boye population ezali ko souffrir makasi likolo ya ba chauffeur na ba receveur oyo bakoma kosenga mbongo ya transport na sentiment na bango c'est comme si l'état azalaka te boye tanenge chi tanenge sali kitoko te. Après défaite, il y a FC Renaissance du Congo, Mobange na réunion ezalaki convoqué et pas il y a comité sportif pour na ko bongisa avenir na bango pour babavir wana et comme alisute. Tu as ba détail na commentaire oyo. Basanganaki na lombango comité sportif ya FC Renaissance du Congo pour la réunion stratégique na oetali koyeba to ko évaluer défaite na bango ya mokolo ya le 12 octobre 2023 contre FC Feneline na compte ya première journée à championnat national Ligue 2. Pe bango moko bakambia équipe ya bana fibo na fibo bazangaki maloba te. De l'autre côté, on essaie aussi de faire de notre mieux de façon que les joueurs makasi ba côté avec le concours ya président, vice-président et surtout ya patriage de façon que au ba jouer au monaki lobby c'est une partie les gros loba zoya les fête ya liboso parce que beaucoup des efforts et salami et puis réussite et monani jusque ba 15h. J'ai vu les gens partager dans les réseaux sociaux que l'été comme Moutioko Beta. Bato baye kozoa confirmation tant que billet et tekami. Alors Tobeti FC Renaissance. C'est ici les lieux à remercier d'abord Bato Nyonso. Remerciement à mon aîné que je voulais donner Nanoeza et pas ya bas supporters. Je commence par eux. Ils sont à féliciter. Bas supporters Bino Nyonso Longonia Nabino. Vous avez prouvé et montré devant la face du monde que Bozalak. Vous êtes incontournable, incontestable, déjà à soutenir. Bino moko bomoni yango réunion elekaki avec impact na idéologie na présence ya président sportif ya bana ya Fibo maître Billy Malou à Cléophas pe vice naye monsieur Médard Kakolongo. Comité sportif ya vrai bana Fibo ba présentaki ba pardon na bango et pas ya bana Fibo nyonso pe surtout ba félicitaki bango na maturité o ba monisaki malgré tout défaite na bango kasi bazalaki toujours calme.
ba prometaki bana fi bonyoso eke bazala calme saison prochaine ba kobeta na bango Ligue 1 yango basengaki bango bazala toujours unis pour na avenir meilleur. Na ville province ya Kinshasa ba plaque ya ba adresse ebele ezalaka na lisu te na ba avenue ebele constat esalami biso na Mag FM bolanda ba détail. Mag FM ekitaki na ba différentes avenues ya ville province ya Kinshasa pona kosala constat soki ba plaque ya ba adresse ezalaka kaka na ba avenue. Jokande na ba avenue mususu constat oyo tosali ba plaque d'adresse ezalaka nango lisusu ya malunga te. Okomona na avenue moko mususu lopangu moko nde ezali na plaque kasi ba mapangu oyo etikali ba plaque d'adresse ezali te. Oyo epesaka pasi na mupaya soki aye koluka mutu azoye bate akokotela na lopangu nini to numéro 10 to 20 ezalaka wapi. Soki pe akutani na bato ya mitema mabe bakokosa ye kende mpanze okuna uswati continue tout droit nde okomona yango alors que esika azali koluka eza na kaka pembeni nyonso wana faute ya manque ya plaque d'adresse. Na yango wana toko interpeller ba bourgmestre na ba chef du quartier oyo ezali musala ya kobetela yango penza sete koluka ba venu nyonso ezala identifié po soki likama esalami boye bandenge nini ya kodetecte yango po soki plaque d'adresse eza bokozala na facilité ya kokita na terrain au lieu bo banda koluka luka tope mutu soki aye koluka mutu tope mupaya azala na facilité ya kokoma esika azali boye ezali soni makasi pe pasi kotala que na ville province ya Kinshasa une grande partie ya ba veni ba plaque d'adresse ezalaka te o ezali soni. Bourgmestre fongola misu, chef du quartier fongola misu, chef ya avenue pe fongola misu. Oyo ezali dossier à suivre. Constat esalami awa bateki ebele na ville province ya Kinshasa bazo préférer na bango koteka na libanda ke bateka na ba marché to ebite soki ezalaka nini. To na ba détail na commentaire oyo. Ba mama oyo batekaka na rond-point Ngaba bazali kolela mingi na ba autorité baye ba kotongela bango wenze ya malonga po bisika bazali koteka ezali kitoko te bazali koteka na balabala oyo bazali exposé makasi na ba danger po mituka eyaka wana bazali konyokwa makasi po bisika bazali kotekela ezali ya propriété bilomoko boka bango ndenge balelaki na micro ya Mag. Espace otekela te wenza leta ezala te toteka oyo eza lupanga bato yo totekaka so bese biso wenza leta toteka tokoteka wapi ba wenza eza te yango moni toteka na biso na balabala po tolia na biso po na biso moni nze toana ba parasoleil te po ba obengala air nyonso tofandi na ata tofandi na biso na kimia te yango loko tosenga chaque jour pa tata nzambe akota na mitema ba président na biso balukila biso solution. Ah, comment ça que tu es bana baolia te? So te kana nzela, eza popula lupasi. Papa baza misa malonga te. On peut tozala wenzete. Esika ko teka izalité. Soki l'état akoyi kolinga aluka someli biso esika na rond-point asali biso marché loko la liberté tokokota tokeyi koteka. En tout cas binomoko boyoki ndenge ba maman baleli ba autorité bo trouvele bango solution bo tongela bango wenze ya sika oyo bakokende koteka na ba norme nyonso po bazali kofuta ba taxe na bango kasi condition oyo bazali kotekela ezali kitoko te ezali pasi lelo babengani lobi babengani bo trouvele bango solution po boye bazali konyokwama awa ko congolais avivaka na auto du jour soki olukite okolia te bisika bazali koteka ezo permettre bango te bo trouvele bango solution po boye kitoko te ba maman baleli pe bazali kozela bazwa réponse ya malonga oyo ekosepelisa mitema na bango boyebela. Pour la santé na bino bo pesa confiance na centre hospitalier Dominique Leker kuna ba personnel na ba matériel nyonso ya qualité. To na ba détail na commentaire oyo. Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na
na ba centre ya simandaku oyo ezali koboma ba congolais mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge esengeli mwana Congo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo oyo ezali ko détecter maladie nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe ya suki grâce ya ba pareil oyo maladie wana ekozala détecter. Awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais. Esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratiquer yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa soin ya malonga na ndenge esengeli. Na oyo etali prise en charge bomi tungisama te kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Lecoeur prise en charge ezali assurée. Esengeli koyeba lisusu que centre hospitalier Dominique Lecoeur ezali na ba service locaux la chirurgie, maternité, radiologie, kinésithérapie, échographie, endoscopie. Nyonso wana kaka po basunga peuple congolais ba patient na bango bazala bien traité. Na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpital benga kaka ba numéro oyo po awa ba ambulance ezali bakoya kozwa yo tina ndaku pe babandi ko traité yo na kati ya mutuka tibo kokoma na hôpital. Makambo boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Lecoeur te. Otuningai centre hospitalier Dominique Lecoeur ezwami wapi? Boki Mambangu na quartier Joli Park avenue Ring numéro 4 plus précisément na commune ya Ngaliema. Bokende na bino bikenda te na ba hôpital ya Simanda kupo la santé n'a pas de prix. Boyoki balanga nzembo ba musicien pona ba enregistrement na bino bo sali susu na besoin ya kokende na ba mikili ya poto te. Adresse za semoko studio Liloba na limité na 14e rue Oza Mobimba. Balanga nzembo bakolo kunga solution pona bino eye. Yo mutu ozali na besoin ya kobimisa album, single, maxi single kimambangu na studio Liloba na 14e rue po kuna okokuta biloko ya mopaki, c'est-à-dire ba pareil ya kanda. Studio Liloba ezali na qualité ya kosakana te ebongo bakita ebongo ba micro okokutango esika mosusu te kaka na studio Liloba. Awa soki okoti okoyemba lokola Angelu po awa son erataka kutu te awa tobetaka na biso mopanzi te po nyonso ezali na qualité. Enregistre album na yo awa ebimi lokola outaki na États-Unis nzoka nde enregistraki yango kaka na ville province ya Kinshasa na 14e rue na studio Liloba. Awa ozali na tante ya kokende kosala mastering libanda po nyonso ezobeta mata na studio Liloba. Kopanga na yo na oyo etali prite a cause ya ba appareil sophistiqué oyo ezali awa prix ezali nango abordable. Ofuti mbongo mukie kasi basaleli yo musala ya qualité. Oyoki Boki Mambangu na commune ya Limete na 14e rue industrielle numéro 23 na avenue Moulangi Oza Mobimba accueil ezali na ndenge elongo bani. Oyoki boyebele tozali na page rose.
bafetaka kaka aujourd'hui. Joyeux anniversaire à toi Anambia mwasi nzambe mwasi bonzenga mwasi kitoko mwasi ambiji mwala muluba mwala mutekita Anambia balobi mamu Anambia la beauté ezalaka nde ye bonzenga pe kitoko makasi ezali ye Anambia de la part ya Christian Kabuya moko ya bateknicien na biso awa na mag FM, on a FM Télévision. Christian Kabuya a souhaité joyeux anniversaire na Anambia la beauté mwana ya moluba. Joyeux anniversaire aussi na Christelle Nzungula. Joyeux anniversaire à toi balobi. Lelo zali mokolo na yo lelo balobi okoyo kate buka mela po baya yenyo se bako sepela bako zalawana bako futa famille na ezali wana Christelle Nzungula balobi joyeux anniversaire na yo. Joyeux anniversaire aussi à Mervedi Lumingu balobi butukulu ya mbote lelo zali mokolo na yo balobi kende partout kende mela po batu bazali wana bakofuta batu bakotika yo bongo te mokolo botamaki Mervedi Lumingu joyeux anniversaire na yo. To pesaki ba joyeux anniversaire na biso na Anambia de la part ya Christian Kabuya oyazali technicien a na FM Télévision na Christelle Nzungula pe na Mervedi Lumingu. Na sepelaki nazalaki na sengo ya koyeba eke bozalaki ebele pour Rolanda Mag FM ya mokolo lelo ongai donc la kololo na présenter bino yango topesa merci na batu nyonso oyo bazali balandi makasi ya magazine FM Télévision oyo to présenter bino yango kuna na Kitambo na avenue Oya numéro 5 Maison Blanche de Paris boutique ya monene o balandara Mag FM avec impact na idéologie. Équipe technique bazalaki na ba travail qui arrache pardon pour na repesa bino ba image ya kitoko pour na repesa bino nyonso ya kitoko to bandi na édition lelo simbamaki na Deborah Meti édition lelo pe na technique équipe technique nazaki na caméra Enoch Mafuka nde azalaki na sima ya caméra montage Francis Peta pe régie et simbamaki na Don Benjamin to pesa merci na notre papa maître Billy Malouwa Cléophas oyo motema malamu na ye ezalaka na suka te motema malamu na ye ezosala ke to pesa bino ba information pe ba image ya kitoko na bandako na bino ndenge kaka na lobaka ngai donc là kololo ngana bino yosuka watenga na bino ti nati nadimi